bonsoir, ça dépend de l'heure. On est fidèle internaute à Tindika Télévision. Merci pour nous regarder toujours. Brancher, scotcher pour nous koyambo Italie actualité à la une yambo cannabis pour moi. Bon continuer cause à la brancher, bande comme l'andi, tozomi awa puis tozali awana yolo sud. Précisément na Kimwenza et si ka auto yako l'aksabino ndenge misala topenzele zaki yakobe ba vraiment na délabrement. Mais les autres yo comme on a ndenge misala ezali ko sala ma vraiment ndenge misala bandi awa et si ka tozwami na yolo sud. Précisément na Kimwenza na sima na biso tozomona route ezalaki vraiment ya kobeba je crois bien na réalisation ba raison c'est ba image la sabino ndenge to yaka la fois passé ndenge zambe ezalaki vraiment ya monene awa na nzela oyo ezalaki vraiment ko sala pasi makasi ndenge bande comme ça balelaki balobaki donc nzela ezalaki vraiment na ya kobeba pena makasi donc le to kiti tozali komona vraiment misala ndenge ezali ko sala ma grâce ya JMC o ezali kozwa charge ya kobongisa nzela oyo awa isika tozwami na Kimwenza na yolo si o continuer vraiment kozala brancher scotcher na Tindika télévision pour na koyamba vraiment basango etali vraiment mboka na biso ba remerciement na raison wa toujours na bakolo chaîne na kombo ya papi Kenya Refin Kisombe na bo santé mauvais Luka je suis na 4 salon mama Jenda ya Kambe bambote esika ezwami yo na bo santé ser na ngami mawetu mama la Didi Girl. Fidèle internaute, quand on m'a vraiment sauvé les images et puis on se retrouve tout juste après.
Ouais, mbote maman, mbote na sepeli mbote. Monyo awa isika misala ezali kosala malalo yolo ezwe to ebite so zala maloba pona koloba papa ba travaux ndenge bandi parce que to leka ki ato yaki à la fois parce que to mona ki ezaki vraiment zamba makasi mais en fait l'autre monde ba travaux ici ko banda point de vue non ezali. En tout cas so na koloba moni ezaka mabe na mupaya naza mupaya te ne mama yembo grandi ya yolo donc naza pine ya yolo ya tongo kimwenza bozo mona 18 ans ebele ya kobeba to ya kopola pratiquement so na beti ba calcul après peut-être 14 ans 15 ans au monde ezaya kobeba mbole komaki zamba donc na mbole ezaki na matembele ezaki na matiti de l'eau etikaki na mbole ezaki ka bangolo bima donc ça veut dire to bangolo bimi oyono ka na mbole po biso za bana bambelota ozuka ka mwambisi na yo obuki matembe po matembele pe botaki oui c'est vrai to moni lelo matembele limwe musale bandi oui c'est bon idée za kitoko mais tant on va sala ki mwenza na pusani suti na kapela na moni ba terrasse ezalaki te na ngambu wana ne bazo ba terrasse bazo fongola ngo ekoma gare kitoko mena kimwenza oyo tant biso za yina bana mike po biso za bana to koli na catholique to ko bosa na église na biso te tozo wita victoire au leki sans unique mais nzela ebimisaka ngo ezali vers Kasangulu donc Kasangulu ebandi na kikwiti wana ifo kende tina bongolo donc route to bengaka mundele ngulu donc mundele ngulu eza ya kopola deux heures kobe baba ko bongisa boy c'est bon mais so basuki ka awa ekozala elengi te pona yolo donc po yolo ezala elengi babongisi ki mwenza babongisi Kasangulu Kasangulu eza direction ebandi kaka esika ki donc ikuite se ebandi na makala ozu yango ti kokomisa yango na bongolo omoni ke ekozala bien outi victoire oleki na Kasangulu tango oleki na ki mwenza tango kozozonga okobima no pe université okobima no pe na Kasangulu donc embouteillage moyen ezala ezate donc côté ba idée pena ya mokonza mboka en passant eza kitoko donc na pese ba mbote po tokembi na yolo faut la vérité tokembi na yolo nzela ki mwenza epola plus ou moins 14 à 15 ans nzela beba ki mais siko to moni ba sa ba route nzela zo sala mame idée eza kaka ba bongisa Kasangulu so ba sala pe Kasangulu ko sala bien lokola ki kwiti ya to moni zo la tanzo to sika ko sala bien et puis nzela ya kati ya ezo a nzela mo ya kati kati ezalia so ba bongisa ngo ko bimati na veni ba kwandum donc yolo ko zonga lengi et ça kitoko donc idée pena to sepeli merci vraiment to sepeli toko bosa te na koleka ka bongo ya mbote pena na mokonza mboka a président balongolaka ekoti ba mbote ya président na sepeli donc kitoko makasi pona musala et sala mapo biso tozana kaka pona ko soutenir ba œuvre ya kitoko soki œuvre ne za bien to soutenir yo mais so eza ya mabe en tout cas eko simba te mais ba idée wazana ngo eza très bien merci beaucoup OK.
En tendance vraiment to comme na suka ya ndenge to zomaki awa na Yolo Sud na kati ya Kimwenza na Yolo Ezo place to zomi awa vraiment to monaki ndenge bota baki batiti bilanga vraiment ekomaki ezaki vraiment ya kobeba mais lelo to moni vraiment misala ezali ko salama ezali acteur to zali ko sepana ya komona o ezali lancement ya chef de l'état lancaki ya visibilité na et puis ya ba travaux o asila ko lancer ya ko salisa misala dans tous les coins o ezali ya capitale ya ville ya Kinshasa mais en fait to moni vraiment lelo Kimwenza précisément na Yolo Ezo et siliko banda to pe ba travaux vraiment et siliko banda geste o tozali vraiment ko apprécier on peut tozali ko saluer parce que je crois bien na réalisation pe ba image monsieur ko lakisa ndenge Yolo Sud na Kimwenza ndenge ezalaki awa ezalaki vraiment ya kobeba makasi bokomona ngo avant na ndenge ekomi lelo bo continuer ko za brancher na Tindika télévision bo continuer ko s'abonner pe ya ko partager na kolaki ba émission na biso merci na Mathis azaki na sima caméra na réalisation Mike Uzaya de Narabi bazwami wana quand vraiment on se revoit la prochaine numéro ciao ciao.